champion moko boye azaka soki na Europe kaka aloba ba bêtise afinga fali ameki pes kosa neti a dénigré président la biso rançon mais to ko pese le monde traité yemoko ako comprendre fin ndenge zalaka parce que asape meilleur boxeur te asape nda champion un bon champion asape yo Robert ya makasi papa kaza yo moni bilo mususu tozonga na makamba bagarre biso yo ngalelo boye na 2 fois champion d'Afrique na lit 6 fois champion du Congo na lit gréco-romaine mais naza na tante leona bunda na balabala donc ceux qui yura telemi na maître ninja oko bete a opema kote bakotanga ba seconde oko polémique ya JB Nawera ezongani est-ce que JB Nawera baza à bon terme bon wana penza ezaka mabe na mutu aso banda mabe parce que président ça un problème te a problématique te président JB place Azali abi ke wana za mutu na ye basangana basaka ba force moko soto ke pena 4x4 ezali makambo susu lelo na makambo ebele mususu mona presse azola musabi mutu na force ala boya force ala parce que kolala pe très akamabe mais ya président JB na président Wera na ndimite lo mwa mabeza kanga soki na maison mais lelo pona ko tuna bino makambo ezoloka actuellement pe makambo batutu bazoloba likambo ya concert ya Koffi Olomide o le 22 décembre awa alekaki na TV a invité Werason le roi de la forêt bino autant que yo neti yo dakish ozaka mingi mingi pe na Werason le roi de la forêt idée wana initiative wana yo monyango ndenge bon invitation za mabe te naza étonné muta ko interpréter na ndenge na invitation soki yo invité nga na osepela to invité nga lelo na yede na ye na osepela na moni ko considérer nga ko invité Michael Jackson o atikala o toyebi lelo ke non la musique na Afrique c'est Werason so ba invité ezake ba so considérer na ba qualité na yende nga zali donc je crois lelo na yebite na Afrique centrale là dans le monde entier remplaçant valable ya Michael Jackson c'est Werason wana ezelo kwa oyo awanga na te lelo bozomona ba tutu bazali na album ba lingi yango po yo moko moni zenga luketo donc tozolo ba commentaire te tozolanda remplaçant valable et puis idéologie o eza net tozolo ba commentaire te mudayebi soki ba invité bazo considérer akobo invitation pour ani polémique ezalati Maxi Bio Café yango connaît pas demande hémorroïde et dimne oh ya diabète on année avant sous réserve yango té Bon, bah, te pose à cas, yo, moko. Expliquez mon ninga, soit un problème dans la couple. Expliquez, maman, t'es logo, ils ont mis sa mission dans la couple, yango. Tout ok. Bio café, et au salation, je te lengue. Tome la cana bino yango. Force en betu. Danger. Maxi Bio, café original. Café original. Bande ko tomela yango, pour la santé na biso. Nous sommes Go Location. Nous prenons votre talon de bagage au pied de l'avion et nous vous déposons tout de suite où vous voulez, dans les meilleures conditions possibles, pour vous donner plus de temps et de liberté. Vous avez le choix entre partager un van à partir de 25 $ par personne et une berline privée à partir de 50 $. Ce n'est pas tout, nous vous offrons des prix plus avantageux après votre première consommation de nos services partant de l'aéroport. Notre gamme très variée de véhicules vous accompagne dans tous vos événements pour un meilleur séjour à des prix hors concurrence et ce, 7 jours sur 7. Puis, nous vous faisons suivre vos bagages chez vous rapidement et en toute sécurité par un personnel professionnel et très qualifié. Pour plus d'infos, Europe, Amérique, Congo ou golocation@gmail.com. GoLocation, nous sommes au Flat Hotel Lontou en face de ShopRite. Avant, quand je prenais mon vol, j'organisais tout seul. Quand je voyageais, que ce soit en business ou en économie, arrivé à l'aéroport, je rencontrais de tracas. 45 minutes à cause de tracas de bagagistes, ainsi de suite. Et depuis que j'ai connu le service de GoLocation, je peux vous rassurer que le 45 minutes de tracas que je trouve à l'aéroport n'existe plus. Il y a moins de 30 minutes, bagage nana. Là, plein de bateau, il fallait pas bête. La police samedi, à 17h30.
nateki ba plan, na cliquer j'aime. Go Location, louez-moi. Votre besoin, notre réponse. Glody Asiga, la mignonne, la mignonne, Tracy Mbelenga Pro, Tracy Mbelenga Pro, Kata. Bonsoir mesdames et messieurs, au Bolandaka Elinga Congo, site internet et atteindre à site Nyoso ya Congo. Sam Kazadu le nécessaire moi musana bino nazo yamba lelo nazala kata maison mère nazo yamba Lumumbedi o azali vraiment mutu moko très influent la maison mère boye ba sorazana ni sorasala nini boye ba on a kata tranche oyo po pe na chargé à sécurité ya maison mère chargé ya opération maître ninja sikatenda avec bango to beta masolo ya actualité tout o ezulu mona Kinshasa pe na monde mbote mingi na Hakim Saloum Omar congolais pe na Jackie Kartoff o ya oti Belgique ayese koya na manishe Mbuki Kashmani Dan Kadima Moïse patron ya fils na Ridi Lumbe le tsunami. Bonjour le Moubedi. Bonjour Mdekonangaye. Na bato ba moni lelo pour la première fois se présenter nano. Le Moubedi est leader d'opinion en Tchangou. C'est un peu ça. Donc yo au jouer rôle ya ba donateur net si ba via Alice Baba bazalaki ko jouer à la maison mère. Bon effectivement wana bazaba tumoko lelo na maison mère bazaba inoubliable. Biso bazaba représentant valable ya idéologie yango. Donc lelo yo na maison mère doza lokola ba soutien ba président d'honneur dozo appuyer mouvement na biso talaka. Après Michael Jackson c'est Weranson c'était pas ça. En tout cas nga soki na maison mère lelo pona ko tuna bino makambo ezoloka actuellement pe makambo ba tutu bazoloba likambo ya concert ya Kofi Olomide Oeza le 22 décembre awa Alekaki na TV a invité Weranson le roi de la forêt bino tonke yo neti yo tonke ozaka mingi mingi pe na Weranson le roi de la forêt idée wana initiative wana yo monyango ndenge bon invitation za mabe te naza étonné muta ko interpréter na ndenge na invitation soki yo invité nga na osepela to invité nga lelo na yede na ye na osepela na moni ko considérer nga ko invité Michael Jackson o atikala o toyebi lelo ke non la musique na Afrique c'est Weranson so ba invité ezake baso considérer na ba qualité na yenga zali donc je crois lelo na yebite na Afrique centrale là dans le monde entier remplaçant valable ya Michael Jackson c'est Weranson wana ezelo kwa oyo awanga na te lelo bozomona ba tutu bazali na album ba lingi yango po yo moko moni zenga luketo donc tozolo ba commentaire te tozolanda remplaçant valable et puis idéologie o eza net tozolo ba commentaire te mutayebi soki ba invité bazo considérer arobo invitation pour ani polémique ezalate parce que ça là qui bouton Weranson na Kofi Olomide vraiment et bando simbate longtemps mais bizarrement kaka na émission Kofi atinde l'invitation ezalaka bongo na ba famille nyonso bitumbe ezalaka yo za na famille au moins na ba legi no boyoka na kate mais singa famille benda na ekata na kate vie ba vie na so Kofi baza ba vie beaucoup ba kei ba tiki bango bazala bien te ponani eza nango polémique elanga nango singa famille benda na ekata na kate wera za bien na batu nyonso po niveau ya zeleza mega star bango tu bana se et ko développer na ndenga faute na pire esprit quoi wanto ebeliam. Alors on a un ça conseil na musique na biso Congo musique na biso Congo ezo ki na okufa to ezo ki ndenge ni yo ndomoni ya okufa ngana kama watu benga world music c'est quoi world music nyola kisako sangisa musique ya monde biso rozana musique benga ndombolo rumba lelo bomoni bino moki busampi pa e cartonné ngana na musique américaine ngana ko beta lokwa baba iron bio bato beta kawana te mutako bosana je crois na biso lelo vo zonga na rumba zonga donc c'est zenga luketu musique eza bien pour lelo zenga luketu zo binate na monde atio yoki yango donc musique eza bien et qui est vrai longola milongola qui pire Weranson milongola michaka muntu normal sans polémique obi yo a question milongola muntu awera michaka muntu normal tango yo ki zenga loketo 7 jours de la semaine na album tu awera différence ni omoni zelato lobana yo na okamwa bato belé ngana loba lelo pauvre Kester que son âme repose en paix abetaka my baby ezaka world music mais adaye na ndombolo ve beaucoup abetaka world music obino to boyoka showbiz ya minene abeta na ba Peter Gabriel mais akufeli na ndombolo c'est-à-dire rumba eza valorisé par ba congolais nous
sommes des Congolais, mon cher. Attends, tu as changé de nationalité. Vous êtes Congolais. Donc, les lois à valoriser la musique congolaise. À bétique, différentes tribus. Donc, ceux qui ont encouragé, ils ont jaloux, ils ont raté. Mais ceux qui ont dit c'est bon. En Afrique, au moins, il y a des traces d'Afrique partout. Ils ont développé la culture. De ce que nous avons développé la culture américaine. Je ne serai pas américain, moi je suis congolais. Nous avons pire esprit. Ce qui est polémique, c'est bien. Ce qui est invité, parce que mon gaz, Zengaluketu, tu as considéré Michael Jackson. N'est-ce pas pire esprit. Donc, ça polémique, biso le bango, biso za leader d'opinion en changu, tozolo balelo za remplacer valable ba vina biso baleka leka. So tozolo balikambu ya mabe. Boko mona ngope mabe, eza na ngona ndenga faute bolanda ka yo za na media, talela ngai la gisanga sala comparaison après au juger. C'est un peu ça. Un monde ma fanatique nyo so maison mère au Balingabino. Donc maison mère c'est nous. Moi la musique c'est mon passion. Nalinga ngotro, nalinga ndule et puis nalinga maison mère. Pour musique actuellement en Afrique c'est maison mère. Wana monsieur Oyana Sima, c'est un peu ça. Avant le libéro tout on a moqué, ma belle nyo n'aurait pas Werason. Bon, mon union soit parfait, vous comprenez. Je vous ai ma belle, mais ne jugez point afin que vous ne soyez pas jugés. Donc, les logos, vous comprendre en côté. Yo lo bananga tenga parfait. Donc, une église pour dire la table sur 13 masum ou bien 20. Au moins, on a passé à 40. Donc, oui, dans ma belle, na go j'ai été na mon bien à banding na biso d'amitié na biso intimité dans un auto qui na on na go lo baté sur ndengeni. C'est un peu ça. Merci beaucoup. Naza pena maître ninja Sikatenda chargé des opérations ya Wenge Musica Maison. Bonsoir maître. Bonsoir. Et ma casse, hein? Mais maison mère, ils ont défense au pays, les autres rôles dans le monde entier bien. Tout ça, tout. Maître Ngane Kolukayo parce que yo zalara sans complexe. Avec yo to betara masolo, ya batu nyon soto betara. Donc aux alara vraiment clair, ya on a nigaro parce que aux alara trop clair. Ya on peut na si Werason, les radios info appellent ça confiance pour aux alara trop clair le barapé makambo. Alors, les Cambo Oyo, il y a le monde entier, il y a concert, il y a Kofi Olomide Oyo, à Bensiwera pour le 22 hours. Il y a une invitation. En plus, il y a un président, mon père Mokozi. Lélo a invité le président Werason. Et ça, et ça, concert. Ceux qui sont pas ceux qui en plus, pour il faut considérer Moutouana. Tant que considérer kaye ndé ba invité to kende gamon mabe mo za na tête to kende penda ba ressenti penda to kei et puis jour en oka na zolo ba n'habitez pas la stratégie c'est belé peut-être pour ça ko quitter hélicoptère oh ouais bon ba bengi si roi roi zo ko kuta na mo pa c'est quoi zandeni et puis di kambateni ba wana bilo faut sakara lo bango. Donc, on peut m'aider à se préparer dans le déjà pour. Non, on a bien chargé pour le bon. On a flashé kaka. Parce que ça, il faut battre la joue. On peut battre la machine, internet, batali. On va un ordinateur, même dans la portable. On a pris. Il y a des logos qui sont là. Voilà, tout le monde mais tout le monde est arrivé. Il y a 6 ans. Talaga, on a quitté ma belle, on a quitté ma belle. Et si on a le badori, tu vois qui déjà, bazola la nzinga pour nous sécuriser. Donc, tu vois la stratégie tout est, mais les invitations, oh les lors boya kofi na mboko c'est que, vous avez un mouton et musique était. Et ça le président a biso mboka bengisi ndeko mususu c'est qu'à considérer. Le la invité président Werason de. Et ça m'a été mon pas on a capté la thème au moment. Parce que Werason n'est pas toi, bien Kofi Olomide, ça qui longtemps sur la raté et si m'a répété. Mais subitement quand l'invitation est hier. Donc il y a une façon il y a Kofi Olomide à pardon, puis Werason a accepté pardon, on a marre tout les normal, ça. Mais Nabi, les lots n'a pas pu se verser mon résa, dans Isaïe chapitre 1 verset 15. Oh, ça me l'a paix. Oh, c'est que le président Nabi mon colo bagène. Il y a pas succès monsieur l'élévation ça organiser en Zambie. Na peso exemple au pendant limi lelo na mboka o abimsal bo mais ala un player donc ou bien abeta tout moi que le mboka mo ya na ropo ba yambaye de ba yamba présent il a musu na vie ça ba secret mutu o ajena kate mutu o ayebi ko sala ba bola muté mutu akabakate et ça peut que va parler no mona ba problème moko em suba na problème SS ce problème bana bana problème à kochoko donc musu bazana problème o ya peka kezati. Donc la vie il faut bango lobby comme assumer ça gratuitement. Mais pour la biso lelo yo pambo na vie il faut payer ça. So payer ça gâter jamais. Il y a un moment de la forêt, makambozo kende kaka ba succès makambozo belé parce que ayebi kopé ça.
na fondation to na makambo ebele to laksa na image te tenema to utai na kaluka na kati to ngwe kaluka to zo ke mikolo na kimanseke malgré to zo vager lobia lelo to kitato mata soki succès ya mutu pone za na vie makambo za lebele ya kanzambe o ya mona okele panganga bon to pesa par exemple bon kese musuto yebi wenga za munene ti batu musuba loba longa musuba sala baza baso ban player wana basala biloko wana c'est différent. Maintenant, j'ai une autre question. Moko. Polémique à Jibena Ouera. Est-ce que Jibena Ouera baza à bon terme? Bon, on a pendant ezaka mabe na mutu aso banda mabe parce que président ça un problème té, a problématique té. Président JB place Azali, a dit que on a za mutu na ye. Basanga na basaka ba force moko, surtout que pendant 4x4. Ezali makamususu. Lelo na makambo ebele mususu mona presse azola musabi mutu nga force à la boya, force à la parce que ko la pétrole za mabe. Mais il y a président JB na président Ouera, na ndimite lo mo mabeza. Aye nandimite lo ko mabeza lo baka ka ba abilo musuneke za kaneti ba mutu musuna fiso ka lingi ba ba tena liste va il faut lo ba bêtise moko ne ba ko créer ba créer ba bêtise musu pour ba bêtise na ndem musu mais na logique non parce que président na biso za mutu ebi nzambe chaque dimanche aux en après to yebi on nzamba tinda to e ko la rosa malam donc c'est la diable les alliés Matthieu bien Jean 10 diable ya kaka pona kopanza ko bebisa mais azo pona kopanza c'est que diable na biso za problème. Alors maître Ninja question yo sanga passe motema na obomba ngo pona pozo mais fona bimisango kaka ndenge barimer etambulaki ndenge faire égola sa émission à la classe qui confirme tout ça ne confirme dia kangisa qui batu mingi peut-être ko balinga oui rason nga maison mère ba lobaki peut-être que non oui rason lo quoi faire za mwana na ye que soit ba bêtise to mamba loba le quoi bakangisa qui il faudrait quand même bino maison mais beaucoup affaire en haut mais tout le monde a maison mère bino maison mère bozara silence na affaire en haut si bitement pe maman kofi a lancé une invitation oui rason donc a lancé maman invitation na papa ya mwana oyo ote ko kangisa invitation ngo ezalaki avant ngo ou bien après donc faut essayer au contrôler parce que biso doit battre tout le temps to zaka na ba net hein so naza connecté na kota na tala makamusu so mona bineza bongo lelo toko sepa na liwa mutu de soit malheur à mutu mais on met toi makambo wana te présence so la nime ba message na lelo za na ba film mususu be ba bande musu ya mibali ba musu bazo longa pa biso ba koza la ba impoli bazo finga makambo belé mais lelo na ndenge biso za so de bito tindo be hein to créer bilomo ezalate nzambe pa pombola biso te Dieu juste le quoi nzambe za juste c'est que biso faut te baka obanga nzambe on a tenté ya ko kale mutu ya na tenté ya ko beta ba ya na tenté ya ko sa non mais so za mika mususu omoni un président na biso makambo ele kaka na Europe au monde kande bat bakendaka na même ligne population na za biso te ngande ba benga na téléphone na keka ko tia pe na bi non population tito longo libato le pona lo bake makambo so bat basana na net ya ete na ba chaîne na biso ba te bele mo ba côté zate mais so to bi mukolo wana to so ba image soit to bino o bo so rabiso to tona ba RTNC to tona ba Mirador to tona ba chaîne ze bele hein na ba RTG ba mona ba bêtise ba tumsu ba loba j'espère au moins que ba parler ba to même se rosa tomber to ça esprit wana te lelo ranking auto lo ba ke ranking soit ba musicien non président so ça muta ranking te ça muta pe en tant qu'ambassadeur ya lukaka pe likamsu ko mona ga mukiawa au moins na buso bengo non ezaka biso nde topekisi paye lelo so abia leka na tefa loba mais monde ordre apesa eza mabe. Alors maître Ninja na profité peu le rôle à maître muto makasi en sécurité tout ça fallait aussi na fois ici de concert moi les gars qui maître moi akufi yo kolbanini na bato bazo ba n'importe quoi voilà mi se mettre bato tout ça kolbanini par rapport il y a dossier o ya maître akufi na fois ici bon lelo ndeka toloba mokileza makambo nango camarade akufi aza compétiteur ba tutu ba yebi na Afrique Sud eza pe na bato ba kena Afrique Sud liboso na ye ba bet ba 15 ans ba 20 ans fallait jamais continuer na bo mamoud infraction est individuelle peut-être ngai lelo ndena zana président Ouera ou bien ngai na kanda beli kamona sali pembeni ou bien des hommes bimio e mutesika na kufaki bo interpeller Ouera par rapport à quoi.
donc makambo wana eza rien à voir na fali mwa batika mwana bato aza koévolue très bien aa na problème ya bato te lobaka mokili nde babambaka toujours mabanga eloko eza kotela donc wana mpenza bana mai bino partout boza surtout bachampion boyebi baboxer balitaire bakarateka bajidoka surtout boa na sudaf na jubek na pretoria bamasa donc fo boza na esprit moko ya kotala mpenza kati parce que tout ozosala awa tofuta yango mwana mai aza artiste lelo tala buzoba ya. Nous sommes Go Location. Nous prenons votre talon de bagage au pied de l'avion et nous vous déposons tout de suite où vous voulez dans les meilleures conditions possibles pour vous donner plus de temps et de liberté. Vous avez le choix entre partager un van à partir de 25 $ par personne et une berline privée à partir de 50 $. Ce n'est pas tout, nous vous offrons des prix plus avantageux après votre première consommation de nos services partant de l'aéroport. Notre gamme très variée de véhicules vous accompagne dans tous vos événements pour un meilleur séjour à des prix hors concurrence et ce, 7 jours sur 7. Puis, nous vous faisons suivre vos bagages chez vous rapidement et en toute sécurité par un personnel professionnel et très qualifié. Pour plus d'infos, Europe, Amérique, Congo ou golocation@rdc@gmail.com. GoLocation, nous sommes au Flat Hotel Lontou en face de ShopRite. Avant, quand je prenais mon vol, j'organisais tout seul. Quand je voyageais, que ce soit en business ou en économie, arrivé à l'aéroport, je rencontrais de tracas. 45 minutes à cause de tracas de bagagistes, ainsi de suite. Et depuis que j'ai connu le service de GoLocation, je peux vous rassurer que le 45 minutes de tracas que je trouve à l'aéroport n'existe plus. Il y a moins de 30 minutes, bagage nana. Là, plein de bateaux, il fallait pas bête. On a pris samedi, à 17h, 17h30. On a tegui ba plan, on a cliqué j'aime. GoLocation, louez-moi. Votre besoin, notre réponse. Champion moko boye azaka soki na Europe kaka aloba ba bêtise afinga fali ameki pes ko saneti a dénigré président na biso Weranson mais to ko pese le monde autre te ye moko ako comprendre fin ndenge zalaka parce que azape meilleur boxeur te azape nza champion un bon champion azape yo Robert Taye makasi papa kaza yo moni bilo mususu tozonga nanu makamba bagarre biso yo nga lelo boye na 2 fois champion d'Afrique na lutte 6 fois champion du Congo na lutte gréco-romaine mais naza na tante leo na bunda na balabala donc soki yura telemi na maître ninja oko bete aope makute makotanga ba seconde sikoyo na comprendre te oyebi bagarre ezala na makambo moko nakoexplike mingi te bagarre omona bagarre eza likambo moko na tiango na mutu okomprendre na tiango na mutu na ye sikoyo nakomi oraisonne nakosala makambo mosusu boye ondimi mpe te bitumba eza ya kobunda ndeni abunda na nga aza en plus aza petit na ngai ya mabele akoli na mabele na nga Petro Congo epuis nakoloba mpe na milieu te azali mwana a évolue bien mais abebisi epuis aleka na clip moko ya basali ya nzambe Moïse Mbia mais aza kosalir azosalir lelo nga aza image na nga ekotya sika te ndo wana référence na nga ezali lelo champion nayebi te peut-être eza noir ou bien lotoko mpe komeli bino kuna ou bien drogue parce que wera oyo kaka Weranson entaka ambassadeur ya paix azokadre bajeune ebele na mboko azopesa bajeune misala azopistonne bango na makambo ebelebele lelo fo toza mpe na respect ya bato yango neti yo mpe ndenge oza makambo so ozaka mayele lokola bamasa mosusu neti masa nanga Bismarck ayaki awa 10 personnes bayaki États-Unis etaki basketeur ya NBA tofanda tosala badescente mosusu partout balanda bamona tozakazaka na ye mais lelo akoya te na baesprit ya koloba ke ya kofinga kasi ya neti nga na bandi ofinga na BBC donc maatro un bon sportif ça veut dire maîtrise
maîtrise nga na ba guerrier ko sakana te na maison mais nazo diriger bango tout bato mususu so ba 3 mètres ba 4 mètres on comprend toro on se comprend to ça na ba maître oyo nga na former on a ça na bango te ya kama kam mususu donc ya ka boye a flasher on se comprend aya zo banga image parce que ya ça 3 mètres OK ya na bimisaka na area ba action on comprend area ba action na bimisie mais ba ko zo pe na image nga zo bima mais area mo zo ay donc ya pona oloba tu na ça sur un grand boxeur Titi Ibina Nico. Donc Naza donc il est champion et t'as que chargé sécurité adjoint nanga. Donc élément ya ko sarane. Posez-moi la question de Maître Boni osa mettre ceinture nini tout ça. Ngala ceinture ngala boxeur champion. Ba ba ceinture tala ngala tala ceinture ngala beta ka makofi. Yona yori na robeta moninga. Ba mutalo ba robeta mutaba albate ba robeta netinga butata bana boyo ba robeta ngi impossible. Donc sur la yona yori donc seconde. Bon eza na salama de apona bitumba yaka na ina chaye. Omona na ba extrait. Merci beaucoup maître. Alors maître Ninja to qui na rochité na sukatan champion. Likamo oya Werason na zo tonga ba stade na ba communion. Eza ngeni. Papa lelo ezali asa un seul artiste on a mboka oyo asa na don ya ba bis misak. Ouais. Tu peux ça dragon, tu peux ça dragon, DSMP et puis Vita. Pour le baquet, les restes c'est batou, peut pas l'analyser sur le colo là, mais tout le monde a monté na simaza, t'as pas président n'a pas assombé là-bas. Et tout le monde peut bien mal habiter. Moi ceux qui wera asala ki boy, ngana pe sa bango sikoyo. Ou bien ba supporter nous surtout ya Vita. Catch. Hein? Staff technique. Moussous pas précis attaque débis. On appelle asali pas à l'équipe bichon. Lelo tozui ba idée kanenga innovera parce que Werason asa mutu c'est un artiste oyo mutu ezo sala avant d'abulabi oh na beta ba stade na zo ba mbongo mususu na PCP ba na ba goma ba maman ba femme violée makambo belé mais na plan pende na bimisi plan boye fona sala rotation na ba stade tout et puis to rotambola dernièrement to qui quitte là on a tout to sala ngo ba don faut pas bon ça va côté mususu pas ça la maka mususu ezali wana penda mwana kota mozindo ezati donc toza na staff oza revanda baza mieux placé ya rolobango donc yo moko omona ke ezapina ndengo wana otolobi toko sakate obiso sala ka yango donc loba muto ya na idée mususu biso zanga na posa ko sala ka ko créer ka makambo bien toza na tête ba distraction ya ko finga ka ba bêtise ya belé ya ko loba banini banda de la forêt à banda d'événement tu habites dans Simane Sonen sur Beta Stade. Béton dit ça, ça raté. Voilà tout le bas souté. Les lots, peut-être pas dans le baso bima mikolo ba monsieur. Président la biso ça monter mama be faire ba moti. Pas la base à reconnaissant ba fan ah les lots so biso be to ça boye. Be so to zui ba mikanda, be so to ebi basi, be so to ça besoin la grâce ya mutu moko. Nete so comprendre. Yo mutu balakisi yo ndenge ya rolata. Balakisi yo ndenge ya kosolola. Na yo mutu wana on a habité. Maître Ninja na otikolanda héritier otana bena émission mo wasali alobi papa na ye mutu aforma ezali Werason. Bavie na ye ezali Babindombe, ezali JDT, ezali Balacoste, ezali Bafere. Mais l'autre est là donc atangi comme donc l'autre est là. Azavi n'a été par rapport à toi Wenge. Abi Falite, il y a un grand frère n'a été par rapport à toi Wenge. Par rapport à Wenge, attendez, nous sommes ensemble. Alors, dans le même point, il y a place aux alliés. On rassure que nos musiciens à Kende pour ça la baisse. Il faut faire à toi chrétien. Et puis, il y a tout à faire à Werason chaque jour dans la TV. Parce que Werason. Pourquoi Hermo tire à silence? Papa, mon avis, tu as un lelo. Muto ayebi kama kama bonzambe. Abonde laka ayebi jeûne et prière. Azana maîtrise makambo susu. Pour ça, moninga no mabe. Au fond, nakobi omona nzambe kolobela. Donc, avant
nga mona banda komi linga fona linga na te so comprendre lelo présent soit azali mutu mabe akofula bapeti wana te akoki kosala bango ndenge asala te parce que mutu acréa biso no toza nzambe wa mutu nyonso ayebi yango mais na fi awa na se ya makolo oyo toza na mabele eza ba réalité po lelo peut-être tokoma secrétaire quelque part wala foza oyaki na dossier bayambi yo baexamine batali yo et puis so toyebi totika tokotika mais so tozwaka yo bazofaire vajo seke tokoconsidere bango lelo toza na batemps mpenza mingi te tonobe te eza déjà bapao bango basali batrace chemin na bango donc bacontinue na bachemin na bango donc eza mabe te mais souci na biso eza kaka bato bazonga bato ocomprendre bazonga bato soki bazongi bato tokomarche bien makasi. Merci beaucoup Maître Ninja Sikate dans Lingako parce que vous allez amailler les réponses oyo et ça le plaisir dans tout balingaka wengi musique maison mais na pesi mbote na 140 compte na pesi mbote na ADT yangi pouyi na musika mot de la fin peut-être pour na lelo pour na otika kaming te bozo voyager donc mot de la fin peut-être pour na transmettre ça lelo bon et puis conseil nous repère na ba mission congolais nyonso en général na vie tous à reconnaissant reconnaissance c'est bien parce que tant mutu wana sela mbola momoko boye lelo ndengo za soko zolo ba mabe za na mutu mususu okoyeba te nzelo zo le kawana mutu wana za ne mutu wana msu 100% peut-être yo ye et pas na msu za na 1% alinga ote même atali passeport na atali visa na même atali invitation na akozongisa dans la vie même dans la frontière tokena mike mike bangola même na beach faut que baka ko soigner ko solo la orgueil zo futate mi kiti sanza mama tisayo yeba ko solo la yeba ko kenda église yeba ko pesaka donc motela na pesa bato bana poto bazola nanga Mireille Malela ebieti Mireille Malela tu vas commenter quoi bien bien alors et puis tozo pesa ba mbote na bateau tout olingaka baza ebele ko sakana te na Noëlla Kunga et puis Noëlla Kunga bien au moins de jeep nanga za wana félicitations à jeep hein félicitations à jeep hein maison mère en tout cas la moni mbongo ezokota 7 jours de la semaine zinga loket ekoti mbongo mwana ba mingi ezate à part Olivier Mukulu donc tosuki wana batutu apoto bo balingaka nga Maître Ninja Sikate na tozana lelo au derrière 20 ans avec le roi de la forêt nazo continuer son appétit 25 ans ndena tiki et puis wana bokoyeba oyo koya nsi question ya suka souvenir nini ozana ngo ya Werason le roi de la forêt nana palais Sombal Pont naza makambo ebele soto bandolo bango moni président la biso na États-Unis ko ebate ce combien de palais na Bruxelles ko ebate ah bon na Gombe ko eba pété na ma campagne ko eba nombre té donc azap na genre ya bato ba balobaka te ke na sens que akokisi 2 millions afisa lango fête azap ba genre wana té donc soto bito tala compte eza makambo ebele donc biso pe tolanda lokona e netinga na zapenda kabo na liaka bien nazaka bien. Merci beaucoup Maître Ninja, merci beaucoup na interview au PC Biso. Bon voyage. Merci mais ozoba surprise mususu. Yo ke bandu nous dépone. Te toke ne muté bagage na ngo. Tala bagage na ngo vraiment na éviter. Toke bandu ndo. Merci beaucoup Maître Ninja, merci beaucoup na Hakim Saloumou, le marque congolais millionnaire à Kosakanate, Ridi Ilumbele Tsunami, Nicole, na pesi mbote na Nicole Zaina Mvwama, Gegeuse de la force en kill, Papi Djemelaso. Chimo soka bengele na London pe Manixo Chimpuki Kashmani na telipe na musika na moni Popol Bumba Blue Bar na moni Dane Kadima Béatrice Hotel Dane Kadima na moni Blondine Kila de Paris et na Londres na moni Chantal Sele Bobeto Kimwanga double Toto donc Toto Chibula faire propre ya Manixo Chimpuki Kashmani pe na salon kitoko vraiment na Tottenham na Londres wana pour que na kosalisa suki salon kitoko oyo congolais asalisi hein
bande guarene batutu bakendaka na salon wana pour que dans ça suki. Merci na PM Bernadette Masengo, merci na Nico Mokonzi les professionnels, merci na bino nyoso bolinga sam kaza du nécessaire sam yabino na kendaka partout boki réponse au maître ninja p chargé ya opération mususu ndenge ya lobby pour na makambo etali concert ya Koffi Olomide na wera sono ezali 22. Félicitations et bonne chance à toi Koffi Olomide na initiative Osali. Donc ba monsieur congolais tozala na busangani ya onde ko la force na biso ya onde ko zongisa peut-être un jour musique na poto. Merci na Nico Mokonzi le caméraman, hein, Myriam Mosala mbotone ya ngoyo, Moïse Samnani Poche Muzindo, Jimmy Chovu, Michel Kanyembo patron, Ted Tendai, Akemo Salumo, merci et à la prochaine. La mignonne, la mignonne, Tracy Mbelenga bro, Kata.